On a un mot par rapport à la disparition de mon Nabino. Toza na basi, toza choqué parce que moi nazarali pas boli. OK. Et ceux qui moi maman perdre moi na to papa perdre moi na et ça la pas c'est un choc. OK. Et ça le quoi biso batata moi si te perdre moi na biso. Donc toza na choc ya makasi. Bonjour Toza Caleb. Toza un mot par rapport à la circonstance à passer. Moi na kufi tayole na moi na biso. Ya Ndongasi, na biso, mes condoléances à Maman Clarisse. Oko bakisa nini na makambo princesse Alobi par rapport à la disparition ya mwana. Non, kokufela déjà mwana. OK. Biso batoto bota to yebi pasi ya kokufela ndenge ezala. OK. Mwana kutu soka azobela yo mama bisiko ozali ata fufu pambo okokisa te. Kokande mwana zana ye lisusu te bomona ye lisusu te. Là mtu bokomotale na ba vidéo, bokomotale na ba photo, bokomo raisonner, ça fait mal. On perd déjà être cher. Même pas moi, on attend na ba voisin, na ba voisine, soka kufeli. Oyo kaka mukimo pasi. Mobilisation il y a des comédiens Pango nyonso batelemi comme une seule personne pour nous accompagner ndeko na bango pendant que beaucoup de personnes baloba que non bozala kana bolingo te ndeti bolakisa bolingo na bino moko azui problème kaka ou bien na matanga ndeti biso déjà na baya Piro baya Omari ba papa Serge Mwembo ba Fali Maswaku ba princesse ba Cardozo ba basa ba toi déjà ba tout le monde en dehors non théâtre to Stafa trop. Ah OK. Kombo baya o ba papa Serge ba Gingombe ba en dehors théâtre to Stafa non trop. Ah OK. Tu comprends quoi mutualité na biso ya club na biso kufeli. On est censé devenir. Boza pena ba misusu ya mutualité na bino te. To zala déjà na ba mutualité za ndeni. Yo boza na bato kangama na bango mingi. Oui oui. Ba miso pe to zala trop mais oza pena na mutu moto ke to vivre na hypocrisie. Voilà. L'aime sur ndenge ya dit faut considérer nga l'aime so considérer mutu te. OK. Ola ndenge yo considérer nga l'aime susu o considérer peu mutu susu. Voilà. Yeli faut koza na problème on tient téléphone en benga. Ya Piro koza na problème en benga. Ah te ka bona c'est que lo mobo ya mukie yo ebi c'est ça. Au monde dans l'objet que tous à non, tous à la biso ensemble mais princesse na uti biba ya pasi batunyo skuté. Na raisonner ya na linga robe mi. Après ya na. Ya yango bola timba moko. Moi mais les qui robe ayela ya. Ah yango yo. Zana. Les qui robe ayela ya. Ba oza ba cadeau ya princesse. Les qui ayela ya. Mona poto tongo. Pasi batunyo so. L'aime toi pasi batunyo so te. Ayebi ke ah ya na ngazala na mutu. Après mi l'esprit so c'est ni comme benga ba c'est mon santo ezato conquête marie je tout dans bongo tout dans tout ba pire mais moi particularité mo ezala ezanga te par voilà c'est ça OK maman ku taboti bana ndako tela Georges Bella tiki leo ateli leo est-ce que maman boya neti so soyez ya mona le kinekala Oli milobalo ekoki. O mazu. O basani, basi aju corps ya poudre et o baxela kata. Et là pour même la descente. Bon maleki na pas. Princesse, moi mingi, pourquoi aujourd'hui mon plus épisode d'interview te? Aujourd'hui mon plus épisode d'interview te pour. Hein? C'est pas facile. Donc, c'est comme maman te dit de l'air. Donc, on est là, ma classe. Donc, courage quand elle est Pérou. Maman, bébé du lait, on a déjà maman. Pas vraiment, Pérou, c'est quelqu'un de social. OK. C'est quelqu'un de social, tout ça. Donc, si aujourd'hui, on se permet de pouvoir venir d'abord. On partage pratiquement dans ma rebelle. Et puis, on est venu partager le malheur avec vous. Et puis, on est confronté aussi. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo.
kati. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix, ça bon $1 à pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Tu payes ça $1 ya pamba. Pour la bonne année, orphelin, azanga, losote, sosote, fufu ya koliate. Yande na olo baboué. Benga na numéro wana. On paye ça $1 non nenga na zo paye ça tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kosunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Otombola kala bili kolo. Arrête de faire ça. Ah bon, filmer, il est les matins. Il y a un goût de talama. Il y a un talama. Il y a un talama direct. Ah, c'est la baille. Je pas dit pas pour vous t'arrêter. On comprend le thème en mode. Samana. Landanga kibanda. Excuse-moi les gars.
On te dit Nana, un mot par rapport à la disparition de mon Bino. Toza n'a pas ici, toza choqué parce que moi nazarali pas poli. Et ce qui moi maman perdre moi na to papa perdre moi na et ça la pas c'est un choc. Et ça le quoi biso batata moi si te perdre moi na biso. Donc toza na choc ya makasi donc tozo de la na Pierrot na maman Clarisse maloba kolobezo silanga parce que kotala nde balingaki bébé na bango Nzambe a décidé autrement tokoki kokondane Nzambe te parce que Nzambe nde moto apesaka ye nde moto azwi et topesi kaka courage na mwasi na ye epuis na ye moko na famille mobimba epuis na biso nyonso baartiste congolais nyonso et Nzambe apesa biso makasi tokontinue kofortifie couple oyo Voilà, j'ai vu, vous avez embrassé votre frère Pierrot, Azana douleur Makasi. S'il faut qu'on passe ces messages, pour épaisser les sous Makasi, épaisser force, et cause à la message. Le message n'a pas ça na Pierrot, et ça que il y a une fois à Makasi parce que biso basi tozala un peu faible même il y a ma pesa bango Makasi parce que moi si sur ameni moi dans la vie pendant 9 mois ça fait mal à perdre moi la brusquement et ce que mon bal les arawana pour accompagner douleur wana moi ça je nga na pesa ekaraza la courage azala Makasi et na yebi ki azala déjà courageux donc na yebi ka azala Makasi pour na moi c'est donc voilà courage pour les Pierrot je t'aime beaucoup tonton Loulou et tozana yo banda to banda kitile yo tozana yo donc tozana yo bana biso ba bana bino et oyo nzamba bombeli bino ba ozala toujours bana biso toza batata mwasi na ba. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. mosala awa aza ndeko na yo na ndenge akufeli mwana na ye okoloba nde ndeti nini na douleur oyo aza donc premièrement tu veux partager deuxièmement na oyebisa ete nzambe nde moto apermettre malgré douleur choc wana pour le moment soulager un peu donc nzambe azala na ye abandela ye apesa ye mpe bana mosusu oyo na koloba leka yango. Merci en tout cas, ils ont et moi, il va par rapport à la circonstance, on va la bon, il y a un de nos
condoléances à Maman Clarisse, parce que c'est la famille. C'est les balles les Aramoines. Peut-être moi, on était douleur nini. Douleur makasi. Nous avons fait ça makasi à Soulaï, afin que bayeba na repos bakoluka lisu mwana mosusu parce que esengo na biso bapares arobimi boye à 17h 18h nazonga mpona sakala na mwana esengo libala ya mwana okalkile mbongo na nga nabimisaki bafruit na yango napapesaka mo makasi nayebika esimba ta mosu nzambe abomeli bango mapasa oyo konsole mitema non non merci beaucoup merci beaucoup. Moi, parce que je vais peut-être filmer Pierrot. Hein? Oh. Hey. Poussa-la. Bonjour papa. Sambi pegate, Kokodo keba pransa sa obeta bakaro mon ko mutayene nda sundo elinga yene ana batina beta karate amaswaku oh yo libana moi yo sana yo za mamaso Princesse bonjour on a dit qu'on interview oui matin bonjour princesse il y a des interviews princesse bonjour comment on y est pour les landes de qu'on a eu Pierrot Ndomba soit peut-être de mama a évité il y a douleur ni au moi à Dubaï mais la question tu m'as dit que c'est pas facile. On est ensemble, il y a comme 6 mois, c'est pas facile. Donc, il faut que maman te dise on est là, ma classe. Donc, courage quand elle est Pierrot. La maman, baby du lait, on a déjà maman. On a maman, on a papa. Ok, on va à combien? Merci beaucoup, princesse. On a à 3. En tout cas, Batapoto, princesse, on a à Emisa. Nana Bota. Princesse. Bibi. Il y a un remis, ça rapporte. Comment ça n'a un mot, juste quand elle a dit que ça dans un monde en abisso. La dernière des mères, il y a moi en abisso et c'est quand tu peux faire la bébé là. C'est triste. Ok. Adège. Salut Kemba. Vamos só barato o demar o cu.
Bonjour. Depuis toi côté. Mundela leki baza. Mundele mona à côté. Il y a circonstances où il y a pas Ekoufeli et moko na biso akufeli mwana. En tout cas vraiment Pierrot c'est quelqu'un de social déjà. OK. C'est quelqu'un de social tout ça donc si aujourd'hui on se permet de pouvoir venir d'abord. Après Caporal Moulumba pratiquement dans Mabobélé et puis on est venu partager le malheur avec lui et puis on est confronté aussi. En tout cas, Pierrot Nomba c'est mes condoléances. OK. Bonjour Président Caleb. Président, un mot par rapport à la circonstance à passer. Yadio matro matro la biso ndo benga babu wese depuis babu ale pa mama banga kwatela kemba Papa.